Bonsoir bande konanga, j'espère que vous avez malam skanya si vous allez zanga mamluba. Nayeto sur un peu bien sûr situation ya mboka na biso. Ya liboso na koloba ke naza attristé, naza déçu, oui. Na Hollanda ba information surtout neti oyo batu ya les journalistes entre guillemets bafanatiki ya Chilombo bapesa ko tobundi kuna na este o ba récupérer Bunagana o boy même chanson même CD kaka moko wana on dirait ba changer ka ba morceau mais kaka CD moko wana mais loko zo inquiété ngai siko ezali bo pona biso les Congolais et tout le baraka Afrique centrale hein mais na bandina na biso au Congo. Oyo muto tu ko remplacer Omar Bongo. Eza Omar, son cousin là, ye wana ye Kinshasa. Boete, na banza na lobaki yango na podcast musele kanaki ke bande ko nanga photo tala kape musika. Macron na Occidentaux basi ba moni le vent zo en Afrique, ba comprendre kuna na kota nord-ouest. Ndenge ba africain na ba telemi. Alors, se dépêcher déjà, Macron a retiré l'armée na yo, tozobima na Niger. Vous connaissez Mundela Zaka toujours na plan B. Mundela Zaka déjà, à ça qui écoute un lieu de rendez-vous. Tolanda. Mais malheureusement pour nous, c'est que tout biso Zaka toujours en retard. Tout le monde. Pendant que makambo na Niger, ezo lobisa mokili, muketo na Gabon, coup d'état salami. Bisogno sotebi que coup d'état à Gabon et le théâtre. C'est différent comparé na ba coup d'état salem na Burkina Faso, Mali na Niger. Ya Gabon kuneza c'est du théâtre. On a seulement levé Omar Bongo, on lui a remplacé avec son cousin. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ça pour que la France reste toujours na Gabon. Et bomona ki président Gabon a kembango pe kokutana na Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso azape mutaba français. Hollanda. Après cela, batindi peu pas Chilombo. Est-ce que vous comprenez ce qu'on a là-bas? Parce que ces pays-là, donc il faut pas français na ba américain ba bloquer Afrique centrale. Tokani et que ceux qui ba ko maintenir leurs influences na Congo, tous les deux Congo, Gabon, basa toujours en sécurité. Et de là ba ko même ko utiliser leur positionnement là pour continuer ko déstabiliser toute l'Afrique même. Tolandi hein. Et je suis attristé parce que bino batu beaucoup misaka Chilombo wo boy Chilombo wana zwa yambi nouveau président wana Gabon. Acte wana kukutu déjà ko yambaye veut dire qu'il est d'accord na théâtre Salem na Gabon. Tozolanda parce que tokena na ndenga logique, hein? Chilombo ya lobeza mta démocratie ka koma ki président so pina ki démocratie. Mais mutu ya yambi a komi président par un coup d'état. Ça c'est d'abord un. Tolanti, hein? Wapisco sens de démocratie. Puis qu'est-ce que le Zaïre va envier avec les Gabonais? Si le Gabon est un peu comme autre boy qui est un peu comme ça, bango. Et ça n'impacte pas tamoko na Zaïre, hein? Et l'ongole lo koni to le bakse lo koni. Nothing. Tolanda. Et ça quoi chinois le bakangeli au Kanda. So, tokani. And so, mais encore na ba mutaza na miso komona. À comprendre ce qui s'est passé na Gabon. Donc pendant que les regards africains allaient dans le nord-ouest, ba mindelo ba diabulo ba siba précédent qui ba siba kende qui déjà ba zo formuler makam na Gabon et puis bande na coup d'état zal kambo mtalala la mu qui a sali coup d'état ça se prépare hein? Même tango Laurent Kota qui na Zaïre na 1997 Alaïka bo du jour au lendemain on lui avait quand même préparé bakagame bango ba siba bande déjà ko se préparer pekala Tolanda et la Kisamaka. Bon, mon bateau bazaka déjà ba se préparer déjà. Bon, mon bazaka très très bien organisé. Bazana plan A, plan B, plan C. Tolanda bateau basala kamakambia tout de suite pressé. Donc on a possibilité à makas ba échouer parce qu'ils n'ont pas bien calculé les enjeux. Tokani hein. Attends exemple na pesi Laurent na Paul Kagame Museveni. So Paul Kagame a comme président en 1990, I don't know, 94 na banza, tango ba boma ki a eberimana na bangwana. Mais Paul Kagame babandi déjà ko préparer coup d'état na bango et ce qu'ils allaient faire et envahir le Zaïre bien avant.
D'ailleurs, Mobutu était toujours président. Tango Paul Kagame bazo se préparait déjà maintenant à coulisses na clandestin. Tu l'as dit, hein? Et quand le moment était venu pour exécuter leur plan, bazala qui tout bien planifié. Ils avaient déjà assez de nations derrière eux. Tolanda, bien sûr. Nandenga c'est tout tuana bazala qui lobby la France, les États-Unis, Rwanda, lobbyiste na bango ya bazoko lobby déjà bazoko vendre déjà leurs arguments. Tolanda, la politique pesante d'engwa nezalokola un commerçant, tu dois vendre ton produit, n'est-ce pas? C'est quoi le produit qu'un politicien a à présenter? C'est son argument, ses idées. So, tout ça, ça prend du temps pour convaincre Batou, soutenir yo, kota na simana yo na vision na yo. Ça prend du temps. So, vous voyez que Paul Kagame avait mis le temps, il y a Museveni, bande qui préparé biloko na bangwana déjà très très bien. Et beaucoup na Laurent o bazwa qui appelé à pied levé, hein? Museveni qui a toki Laurent, baye na Laurent, babandi aventure na bango. Laurent était moins préparé. Et puis, comment on appelle le résultat final? Ce n'était pas trop compliqué pour basi la nape na ye. Parce que eux, ils ont eu le temps, il y a qu'à infiltrer les Zaïre, il y a qu'à étudier la psychologie à Bazaïrois, il y a qu'à comprendre qui est l'homme Zaïrois. Tolandi, Laurent yé, espace ces qui entre époque na ya ba guerre na ba mulele, na tang ba ko toka esiko pour na makambu ya ceux qui peuvent faire de l'air, ceux qui peuvent faire tout petit oyo. Et car bamboule belé les kanaki. Kabila d'ailleurs c'était donné na vie moko ba distraction ba masanga les taxis. Azala ki sus na makampenza politique na makanisme na été. To landa ceux qui n'ont expliqué bien politique alors la boxing non? Boxing ezaka sport moko ceux qui boxeur. Ami pesca na distraction, c'est un sport qui ne pardonne pas. À ko perdre match wana. Un bozé le fameux combat Tyson a perdaka na Japan kuna son premier père combat perdaka, il est arrivé na Japan à côté qui n'a pas distraction et il en a payé le prix. Tolandi, son opposant qui était des underdogs, lui il s'est préparé, lui il a pris le combat au sérieux. Na pense zalaka oh Lord, na zebata bundaka na nani. Mais ceux qui boyebi combo na pense que na ba 86 te. Anyways, première fois Tyson a perdaka bitumba na Japan kuna. Tolanda. Boko mona ke son opposant. Batko ba pesa ke opposant na te espoir kutute. Bebe kaka Tyson akupanza mutoyo dans quelques rounds. Tolandi. Mais yé le kola ebaki qu'il allait en face d'un grand il allait contre un grand boxeur. Il a pris le combat au sérieux. Et il est en train de se préparer. Tyson, azalaki comfortable, na force na ye, na qui il a sous-estimé son opponent. Et on dit qu'il était là à côté de la distraction. Mais he just partied a bit too much. Tolanda. Et tant qu'on na ring, boyebi la fameuse photo Tyson a fanda na se. Tolandi. Et puis aux hommes à perdre na souffle. Tolanda. Or, Tyson, c'est ça le prix de distraction. Donc, Mouto a naturellement makasi, il a toutes les techniques, ma kota qui na distraction. Mouto yo azala ki des underdog qui lui il est resté focalisé les résultats là qui samaki. C'est la même chose pe na ba politique en ndenge zokende. Surtout le ba politique na Afrique za na tendance ko tambola pena na ba coup d'état. Tolanda. Oromona ngambu moko bazaka maele bazo se préparer déjà. Ngambo bazalaka baza très confortable dans leur position. Et ça a toujours ngambo baka ko perdre. Tolanda. Et l'histoire se répète toujours malheureusement. Et plus pire na biso ba congolais. Tolandi. Ba Rwanda Mobutu azana na kibokonzi bango bazo se préparer déjà. Où était Laurent azomela masanga? Où étaient les Zaïrois na ba fête na ba masanga na kolula basi? Laurent bazo zoyer. Mais il y a comprendre pensa plan A, plan B, plan C, il y a batouné wanate. Il était seulement séduit ou convaincu par l'argument qu'ils lui ont présenté. Or, bango baby qui est bon pour ne pas solliciter, ba solidify leur plan, il faut pas zéro moko boba tia liboso bango na sima.
Tolanda et comment on appelle que Laurent comme il bokonzi tango sikwa linga changer masolo, il est aussi maintenant étouffé. Tolanda, il était étouffé. Tolandi parce que batwana basi ba anticipa qui que mutoto kenesten zairoi, le sang parle toujours. Qu'un jour la koki ko baluskela biso face, soka balu qui fasse qu'est-ce qu'on va faire. Tout était déjà bien préparé. Tolandi hein. Ce n'est que Laurent les héros qui n'a pas bien donc à planifier qui bien té. Et puis il en a payé le prix. Et c'est le pays qui a aussi payé le prix. Tolandi hein. Même chose. Bazo distraire bino na bato baite pesta makambo e bunagana e boye. Bien sûr il y a la guerre au Congo. Mais nazo ko ba congolais, arrêtez un peu na ba distraction zangatina. Tolanda la guerre au Congo est soutenue et financée par les Occidentaux. Tokani, ça coûte de l'argent pour maintenir une rébellion. Il faut que somba uniforme, minduki, masase silakate, masase silaka. Tozolanda, yango masase yango siko ba rebelle yango bazaki nango ezalaka ba avion na ba tank tondengeneni. Ateza nani van mobimba. Eko silakaka. Parce que la guerre en c'est combien des années? Presque 30 ans. Tozolanda, ce que stock en masasi en c'est la kakate. Tolandi hein. Donc besoin mon il y a quelqu'un qui est en train de ravailler ta kabango toujours ba masasi. Tokani. Ata Rwanda peut apporter soutien, pas aussi beaucoup. Rwanda n'est pas un grand pays. Rwanda n'a pas le budget aussi nécessaire. Il y a qu'à maintenir une guerre pendant 30 ans non plus. Tolanda. Rwanda a koki kotia moi trouble here and there. Ma comme maintenir ango pendant 27 ans. Tolanda, sunote bande la guerre coûte cher. Tolandi hein. Même biso en États-Unis tant que tozalaka guerre biso pe to santakango awa. Et ko affecter l'économie na bino non? Tolanda. So vous voyez que pour Kagame pas akoka ko maintenir ba désordre wana. Il faut azalaye pas un loko moko azoko gagner. Maintenant natanda azo gagner loko na biso pe bazako to fund ka ton se laisse faire. Biso pe to bunda n'est-ce pas? Siko banane mutu ba yedaka esiko a retirer biloko wana o yazo kendo ko bundela. Ce sont des occidentaux wana. C'est leurs appareils. Kagama sel ba appareil ya ko extract ba kolta na Congo te. C'est ça ka ba compagnie ba big tech company nde bazako na est bazoko toka n'est-ce pas? Batna ba kaboli leur commission. Boité et les autres batingami bazo continuer ko fournir ba armes. Tolanda nambongo ba rebelle fubalia. Ils ont les familles. Tolandi so tozo comprendre que il faut qu'on soigne le problème na source na yango. Tolandi source ya problème est la mana est. Ezali ba pays ya ba impérialiste balingi kotika Afrique tranquillité, notablement la France. Tolanda, Paul Kagame azali le véhicule qu'on utilise pour manifester cette guerre-là. Tolandi, mais Paul Kagame n'est pas l'originaire ni celui qui maintient la guerre. Tolanda. Maintenant, de l'autre côté, total na Paul Kagame, na ba FDLR naye, na ba M23, na bisonyonso. Une chose est vraie, nous sommes des Africains. Ça me fait mal au cœur. Même de voir que Paul Kagame est un Africain, il parle aussi bien, à comprendre mais apparemment ça ne lui dérange pas de verser le sang congolais au profit de l'homme blanc. Et ça vraiment c'est une honte, c'est un scandale pour nous tous. Tomone na Niger, France ngakate kisongi o ECOWAS bokende kuna ko envahir. Heureusement, l'Africain d'aujourd'hui, comme aucun pays africain n'est pas envahir le Niger. Pour satisfaire les Français. Tolanda. Mais c'est ça ce qu'on voit au Congo. Rwanda a accepté d'envahir le Congo. Rwanda et Ouganda. Deux pays bandiments que Mindele a utilisé Bango pour ne profiter de Mindele et ils ont accepté de tuer les Aïrois. Comme si les héros ne sont pas des Africains. Tolandi, hein? And so, tout ce que la France a gagné, n'a pas États-Unis,
na secteur wana tu ya Afrique centrale tokotala pétrole tokotala ba coltan ba minéraux ebele ba uranium, ils ont beaucoup à gagner na secteur wana ya Afrique centrale. Et bien sûr le Congo être le plus riche de tous ces pays-là. So quand la France a vu qu'elle perdre popularité dans le nord-ouest, Mayebi elle a besoin d'Afrique pour vivre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Basi ba anticiper qui? Bakembangu basali jeune bango coup d'état na Gabon. Baki ke batu mingi bakozana distraction pour bazana na loyenge ya kwiti ya ba vrai coup d'état salamaki. Tolandi hein. Bon parce que baby mundele a un système logo la diabolo. Diabolo c'est le maître de la confusion. Tolandi hein. Domaine ya masquerade. Mise en scène, eza domaine na ye. Tokani, so toyebi kazara makasi nako désorienter ton regard. Tolanda, makamba solo zo salama na anglo yo, mais l'ennemi azana art ya ko séduire yo et puis abalusi longino na ngambo mususu. Tokani, tomona kiango pe lisus na 2011. Right? Oh, Arab Spring. Oh, Tunisie, mutumoka mitumbi. Pendant que batu bazana ba distraction na, oh, ce qui peut Algérie, mukete comme Égypte, ba sacrifier na Moubarak. Nyon sonne zaki parce qu'il fallait que pesa mouvement wana ezala sérieux. Tolandi hein, parce que so qui Égypte koya qui pété. Enga malokola ezana nkaba jeu. Tolandi. So parce que batona they have to, il faut basala que l'eau comment apparaître vrai. Tolanda, c'est ça le système de l'ennemi. Et bon on va se voir l'ennemi a bouki mutulo kuta ko banda atina z comme où même na Bible na botangaka. Tanga ke ko embryer Eva. Mais il a utilisé peu la phrase ndengezalaki. Likambu na ennemi zalaka azo s'attendre que yo être humain soko za na discernement te otombie na piège. Tolanda, c'est comme ça. Donc, à quoi ce paragraphe mobimba, phrase mokonde za vrai, le reste en a bouqué lokuta. Ou bien même majorité ba phrase de koko za la vraie, phrase mokonde za lokuta. Tolandi, hein? Et puis, elle s'assurera toujours que le pratique quoi lokuta wana impact nango et quoi avantage yé. Nde style da ennemi angwana, nde pe bomindele bazalaka. Tolandi. So, Algérie, mukete Algérie, nani, Tunisie, Algérie. Maintenant, they have to make it seem real. Oh, Moubarak kuna basali scénario na bango. Tolanda, allez ba sacrifier ba tieye à côté. Tolandi, on a sacrifié Moubarak et puis ils ont encore mis à la place un autre régime où il faut favoriser Bango. Or, officiellement, on nous avait dit que le peuple égyptien marchait pour Balembaki Moubarak. Mais le système de Moubarak est un système qui était béni par les Occidentaux. Il était un grand allié aussi à Israël. Qui, aux camarades d'Israël, aux a en fait bénéficiaires par les États-Unis. Tolanda. So, Moubarak et son système leur arrangé. Ce qu'on a ndenga bosolo. Ceux qui pensaient que ça qui réellement volontaire égyptien, Bamindele Bangaba se retrouver. Israël est la toujours en danger. Parce que c'est Moubarak qui a maintenu son paix et sécurité pour l'Égypte. Tolandi, so posez-vous la question. Government ya Moubarak et joué un rôle très très important selon Dengue Bato la lamentation à Bango. Alors pourquoi sacrifier Moubarak? Tolandi, ils ont seulement sacrifié le visage de Moubarak. Ils n'ont pas sacrifié le système ni le régime. Tokani, système Bango Baki Kotia, sous prétexte que Moubarak a accueilli, maintenant Moutasikaye, Azaka Kalie na Bango, rien n'a changé. Pour ceux qui a solo pro-Égypte et contre Bango, Moutana Banza Bangabo a déjà bitumba et s'amplifié depuis Kala. Afin d'en calmer, Yobuna Boki, Macron critique Kaye. Boyoka États-Unis a lobby du camp. Bosiboka Israël critiqué président Égypte. Non, pas à Moutuna Bango. Azaka Kandenge quand Moubarak était là. Ba changer Kande longi. Tolandi, hein? Pourquoi ils ont changé les longi? Pour tromper la masse.
kopesa na ba égyptien na le reste ba africain illusion, une fausse illusion qui est là ba révolte ce que c'est la Arab Spring contrôlé par les blancs eux-mêmes. C'est quoi Arab Spring en modèle nin? Parce que majorité bateau ba qui na ba la troupe basimi mindu qui sont venus des États-Unis entraînés par le gouvernement américain. Les armes ba utilisées qui peut pas ko bunda kuna, ce sont les Américains qui les ont vendu ces armes là. Kout ba pesi bango ndako pesa. To landi hein, mais ba jouer na ba émotion ya masse. Si on a une élection coloniale, c'est bon money. Et then it makes sense, n'est-ce pas? Parce que trouble bandit na Tunisie, et puis à Algérie, maintenant ils à Égypte, et c'est le gars là, waouh, c'est le gars la chaîne moko boyer. To landi. Et maintenant que ba déjouer, donc ba tromper, hein, l'Afrique. Boité, mais leur grand objectif est là qui n'est Muammar Kadhafi. To landa. Et Muammar Kadhafi a été aussi trahi avec la bénédiction. Il y a Moussé venu le loi à Koda, ça coupe sa leçon morale. Tolanda. Pendant que le regard des gens était vers Égypte Saliboy, déjà tabibunde tout basa bandije kota na kati ya Tripoli. Tolandi hein. Ale tang baza siko na kati bien ba koteli Kadhafi, ale na Libye kuna trouble boye. Siko na makambu ya Kadhafi, et vous voyez le résultat. Regardez les conséquences à Libye na Égypte. Tous les deux, le peuple soi-disant s'est levé, n'est-ce pas? Mais c'est le Libye qui a été complètement paralysé maintenant. Non pas Égypte. Tokani, réfléchir. Comment on parle de Arab Spring, n'est-ce pas? Le peuple égyptien, entre guillemets, batelemaki pour Moubarak et le système Kende. Tokani, mais est-ce que tu le bozoka Égypte ningani? Boki bango bakomi instable? Non, business as usual. Mais na Libye, là où on s'est vraiment débarrassé de système de Muammar Kadhafi, c'est du désordre, bamemi Libye na chaos total. C'est un chaos pour les Africains, mais ça arrange maintenant les Blancs. C'est ce qu'ils ont voulu. Et tant que Libye est kweyi, tout d'un coup, Arab Spring peut tiki. Pour Morocco, ils ont barab kunate. Tolanda, yango Arab Spring et celle nini et katani. Tokani. Maintenant, total na histoire na biso lelo, na mamwesa na malelo. Oh, Burkina Faso, oui. Mali, oui. Niger, oui. Pendant que tous les langues ba fabriquer coup d'état lokuta ba sacrifier Ali Bongo, ndenge ba sacrifier ki Moubarak. Tolandi hein? Et on a remplacé le visage d'Ali Bongo avec un autre président qui est pro-France. Kaka ndenge ba je ba sel kuna na Égypte. Tolanda. Maintenant, il faut se poser la question, bazo viser siko nani? Parce que quand on a remplacé Moubarak, ça fait partie du jeu de dames na bango bazaki kobeta. Leur objectif c'est la Libye. Tolandi hein. Maintenant nga pena tuni bino. Awa ba français tant ba moni makambo salama et le sentiment général il y a ba peuple africain contre bango. Mais France bazana besoin de contrôler toujours l'Afrique. Basi ba bongi ce qui makambo na bango à travers leur moisio ba kendo ko bal somaro kuno sipo Ali Bongo. Basali coup d'état le kuta ba remplacer kaka bilonga ba président. Maintenant celui-ci qui est le nouveau Mbangu akena Brazzaville ake kutana na capitale ce qui peut moi na bitinda mususu Denis Sassou Nguesso papa moko soni lelo yo batindie na DRC Tolanda et votre chilombola lokola bon je comprends son émotion, c'est un chrétien, n'est-ce pas? Ouais. Dans le blague, chaque fois, deux groupes à battre les têtes, à chrétien, à battre n'est-ce pas? Donc, tout s'attendre, peut-être, tu dois comprendre, c'est un chrétien, il faut ne pas qu'à yangoana. Ayambi mutune. Maintenant, bande konangai, na landi ba journaliste ya Chilombo yo. Baza ko commissaire président Gabon. Na uti kotal sabino, na sala libino comparaison na makambo salama ki kuna na 2011, n'est-ce pas? Voilà.
What I think this is makambo esala mezali que la France bazoko bongisa toujours leur territoire ba make sure que Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Gabon, Cameroun eza toujours sous leur contrôle. That's exactly what they're doing. Tokani et nako répéter l'ICCO yo Kissinger alobaka na lobape yango nako répéter alobaka être ennemi des États-Unis c'est dangereux. Être ami des États-Unis c'est fatal. Tolanda ngana ko kimem ko changer yango na lobi boye. Être ami na ba pays impérialiste c'est dangereux. Ami ennemi na ba pays impérialiste c'est dangereux. Être ami na ba pays impérialiste c'est fatal. Botangela ngai président venant de l'Afrique ou le pays arabe qui fut ami ya Bamindele et que fin ya président wana était bonne. Comme qui? Tolanda, ce sont eux qui ont fabriqué Saddam Hussein. Bango mutu bazaki ko fournir yeba arme tango azobundana Iran. États-Unis entre Rumsfeld, Super Rumsfeld, serrer le boko Saddam Hussein bengue l'ami des États-Unis. Tolandi, hein? Na 1990, tomona première Gulf War. Le même Saddam Hussein a comme qui ennemi des États-Unis. Tokani et banani ba ko boma payer entre guillemets ses ennemis, ses amis. Tokani so amitié na ba américain a été fatal. Tolanda ce qui besoin comprendre ngai toujours hein na simplifier. Balobaka l'ennemi le plus dangereux yoko kozalane dans la vie ezali camarade na yo. Tolanda parce que muto yo yebi kaza ennemi na yo ozo discerner le danger okozalaka ekenge. Le plus dangereux fatality et ya qu'à travers muto yo zo ko suspecter te oyo azana accès na yo oyo ayebi yo. Entre lui et l'ennemi que toi tu identifies as ennemi oyo yozo kanisa camarade na yo ye wananda kobomaka yo. Tolanda et l'histoire a toujours montré ça over and over. Toyokani hein? Tokota la peine en Afrique. C'est toujours le même blanc qui ont aussi créé Muammar Kadhafi. Mais qui nani mutafasonaka ba dictateur? Kaka bango ba impérialiste. Tolanda bango nde mutu ba créaka ba dictateur non? Tolandi et tangu bazalaka moi makambo ekende bien ba créaka ye. Tangu bandi ko se rebeller contre bango bakomaki na bakomaki ba ennemi Muammar Kadhafi bomonaki ba envahir ye non parce qu'il était aussi na bagarde na yazaki kenge aussi longtemps que beke bato yo tozana bango masolo ezobela te. Tangu kaka eko koma camarade na bango balobi basala réconciliation babongisa. Muammar Kadhafi a écouté avec son créateur. Libye KO. Tolanda, amitié avec les Occidentaux est une amitié fétale. D'ailleurs, c'est coûte mieux. Il y a que maintenir la distance na bango que causa la camarade na bango. Parce que bato bayaka toujours na piège moko boye. Baza bato bayebi te dire ce que tu veux entendre. C'est ça leur nature. Mais le vrai projet objectif bango baza nango. Tolanda okoye bakango te. Et puis race na bango wana. Et ça très rare va travailler contre l'un l'autre, surtout en présence d'une autre race. Tolanda, et c'est là que on dirait que na makila na bango. Tokani, sondenge ngai nazomo na makambo, bandeko nanga. Nazomo na ndenge na otuko na bandelike, ou liebo zalaka kaka distrait na ba information zangati na lokuta ide pesa zo bukaka bino. Il y a progrès basalaka kuna na est qui un progrès basalaka et puis il y a ba distraction. Nous avons un grand problème liboso na biso
La France est au travail. La France azali kolinga penza ko fortifier grip naye avec le pays Afrique centrale. Tozolanda mutu na bangwana aza mikolo na Kinshasa oyo mutu auti ko remplacer na Gabon aza mutu na bango. Mais biso lokola toza ba traître. Biso kutu tetokolo ba Chilombo. Parce que Chilombo aza mutu na bango ba occidentaux. Bandako nanga Nathalie Sabino boy. Soki Chilombo azalaki réellement un panafricain, alingaka ndima visite à mutu wana te. D'ailleurs, Chilombo allait avoir une très bonne raison qu'on présentait sous prétexte ya biloko Macron passera na Niger, non? Kolobake non, le Congo a reconnaître était pour pas coup de nani qui à travers coup d'état. C'est une raison si valable. Mais n'est-ce pas que c'est ce que Macron avait présenté qu'on a Niger? Oh, bazo reconnaître le gouvernement ya ba putschiste te kaka bazoun. Biso pe to koka ki pe kolobake ah lokola muto azuli ki bokonzi na ndenga coup d'état, en tout cas Zaïre peut se reconnaître était. Mais vous savez pourquoi Chilombo y a bien bango? Et ça, consigne. Tolanda. Et puis, mais consigne pour aboutir à quel objectif? Pour maintenir la sécurité et l'influence impérialiste dans la région. Et ça, c'est la trahison contre le peuple africain même. Boyebi dernièrement, il y a un imposteur, il y a président, il y a Nigeria. Tinubu soki pe Tinubu wana akosaki ba diplôme na lokutao lokola Kabila na Tshisekedi tata wana utaki pe suka ka France non aumel mwa muke avion na ezoko ya bolanda ki angoti il fallait qu'il traverser Burkina Faso I think po kende vers bisika ndo kende ndambu Burkina Faso ndambu super Niger ba Burkina be balobi ameka ko voler na mboka na bangote tokani basa pe na raison. Parce que yo uti France kuno umeli pe kuna. Toyebi makamyo na ngote. Tolanda bango ba Niger na ba Burkina be na ba Mali ba yebi ke mikolo bango na France za système ya on est des ennemis. Bato ba batute. Na avion présidentiel si ba ko tiamo ba surveillance moko boye ya voler likolo espace na bango aérienne, masolo mususu salami. Alors par mesure de prudence balobi na ye vieux potata na amuta vieux aza mukolo vieux en tout cas luka mapate sika avion no ekoleka mais n'espace na bisote le kenge fait l'homme vaut mieux prévenir que guérir parce que toyebi que les blancs là utilisent toujours un africain de faible d'esprit pour aller déstabiliser la région batona bazala kabongo tolanda tata wana mutalo kuta tata moko aza aloko a Chilombo mena ki vieillard sikoyo tata na za à genoux devant les blancs moyibi mutaba français mutaba anglais donc mutumoko qui est contre la vision et les intérêts de l'Afrique mikolo bisona ba français bolingo ezate ya uti kuna umeli toyebi masolo na Macron basolo li penzate ngulu na avion na ye alinga leka na bamboko biso toza ekenge te so tuzonga na avion na yo kende ko contourner océan sur Atlantique ce qui pendenge nini banzele ze beloko kende na Nigeria na yo tika yo luka ba problème awa ndenge boy fallait que to sala président oyo interim ya Gabon asa lobaki que la France base à la calme rien ne va changer. Tozo mona déjà que il est en train de représenter la France. Macron azana sima mutuana. Or biso tozo luka Macron na balie na ye ba bima na Afrique batambola tolembi bango. Allez, yuma wana aye na Kinshasa tala ya biso pe esclave mental tozalaka na ye le premier citoyen esclave ya mboka ayambi ye na bras ouverts. Batouana bazalaka, ils vont toujours utiliser ton frère noir pour atteindre yo mutu moindo. Makambu réellement bazo solo la to ebite. Menga indenge nazo monela kaka. Il faut moi triangle waneza la bien en place. Brazzaville, Gabon, Congo, Kinshasa, na Cameroun même. Tolanda. Et que un pays comme le Congo, so qui va me dire bazo continue ko contrôler ango. Afrique ko kango la makamukolo nini. Tolanda. Et c'est vraiment triste. Ou lié to tiape pression na bandeki koloba. Ou lié to tiape pression mindelo to barrer leur influence en Afrique.
nauti koloba na ebandelike même la guerre à l'est du Congo efabrikaka baarme te. Rwanda ou Ouganda n'ont pas la capacité ya ko maintenir une rébellion pendant 30 ans. Baza nango te. Tolanda na moyen nini? Tokani? Mais soki bango baza pe limité. Nani ya solo azali ko finance bitumba wana? Parce que muto azali ko finance cette rébellion là, c'est ce pays-là qui est en guerre contre le Congo. Et ça, lokola Ukraine, bazo bunda na Russia. Tout le monde États-Unis bazo fournir mindeku na bango na Ukraine. C'est très clair. Poutine a yebi que il est en train de se combattre contre l'OTAN, contre les États-Unis. Et que Ukraine est à étiquette qu'on est en train d'utiliser. Tolanda, biso na Congo. Tozo bunda contre la France, contre les États-Unis. Rwanda na Uganda bazaka ka façade bazali ko utiliser. Mais mindu kyo ezoko boma nango ba congolais bel et bien fabriqué par les États-Unis et les Français. Tozolanda dernièrement bobosani avion militaire ba français tango eke ko kale kuna na Kivu kuna na est ekende ko sala nini? Tolanda bandeko nangai, voici bitumbo réellement tozanango yango wana. Tolanda. Et le kola batona, l'intention de leur cœur n'a jamais été bonne. S'ils peuvent même balkaniser le pays, pour Nabango d'ailleurs, ça serait le meilleur des choix. Tolanda, bazoko jouer biso sikoyo. Et je suis très déçu. Nakomona ke Chilombo yo n'apprend pas. Chilombo azana retard ya compréhension. Tolanda. Nabi no pe baluba oyo bozaka ka boyebi ke na ba Burkina be baleki bino mayele blague à part. Et le peuple le plus humain de l'Afrique c'est le peuple congolais. Comment peuple mobimba bino bo réagisaka kaka? Yango bino bokomona le mal de loin te. Boko ko anticiper les événements à venir te. Nabi no ba journaliste UDPS ce qui réellement Bolinga qui Congo Zaïre. Ce qui réellement, vous êtes des Africains. Bolinga qui boza la bozo ko encourager que tikato za le kenge na ba français na ba Monesco oyo. Mais comment ba kotinde la biso un président au bango moko ba fabriquer ba bongisi makam na bango ba tinde na kati ya DRC. Aya ko yebisa makam nini? Mutu wana Joana ya Gabon. Aseli ba coup d'état na aseli cousin coup d'état ba makam na bango famille yemoko lobi rien ne va changer tebi que la France azaka kawana siko azo yangulungulu na Congo azo siko ko bisa biso nini bandeko na kozana ba visite musota ka ba visite ya makambo Tolanda eza ba visite moko eza lokola tang Bill Richardson na memela ka Mobutu lettre c'est ça qui visite mais c'est qui visite ya message moko très très important. Tolanda, il y a d'autres messages et le bamakana téléphone te. Bakotine de la yo leur moto aya ko délivrer en personne. Tolanda, you better stop. Tolanda, donc même chose. Mutuana zawana ekota la bino kuna. Ayena message c'est la bouche de Macron. Tolanda, donc bozongo boke Macron est venu en visite. Sauf à travers Joana ya Gabon. Tokani, et quand on a le que ce qu'on total peut côté ya Paul Kagame, c'est très très triste pour naba dirigeants africains comme le Paul Kagame, le Museveni, qui ont accepté the proxy war en train de tuer leurs frères et sœurs africains na profit ya mindele. C'est une honte pour l'Afrique. C'est tout maintenant qui tabande konanga. Une chose est vraie. Muto aza d'une autre race. Tango atala ka ce qui se passe à l'est du Congo, azo mona ngondenge nini. Bango na bango ba africain bazo bomana. Nde bongo zo monana. Tolanda. Soki ata ezalaki que soki Rwanda bundisi biso
Rwanda bako bénéficier makasi bakomi soki pe super power. OK. Mais Rwanda ngo bazo avancer kana lire kaka comme le pays africain, non? Mais le vrai bénéficiaire ya makambo esalama na Congo eza bamindele. Sikoyo Rwanda yo gagné loko nini? Tala Museveni a joué rôle ya kokende ko bomisisa Kadhafi et plonger la Libye na désordre moko ezalaka te. Tolanda, ça c'est une honte. Maintenant banani bazo profiter na pétrole ya Libye. Tokani, le peuple libyen bango moko baza sous na contrôle penza pétrole na bango pété. Tolanda, dans ce désordre là, mindele bazali ko gagner. Toyokana, et c'est triste de voir le président africain qui accepte yako bundi sapone intérêt yaba européen à the detriment yaba frères et sœurs na bango ba africains. Et là comme ça se dit koza pe na elo comme ça qu'on doit souligner. Bomoni même makambo esalama na région ya Afrique centrale ezape parce que nous manquons un leader. Bomoni ce qui tozalaki na mutu lokola Ibrahim Traoré wana même na Congo Zaïre ndele na minute oyo même situation na est ngeke banda deje katani kuto tolanda le Zaïre pour le moment azoko manquer un leader tokani leader azate sasunge soto compter kutu sur tata wana te c'est un moins sérieux mususu ye wana moyibi ata mutako lobela tolika mabalonga wate tolanda il fait la honte. Comment le président Mobimba, leur existence même, c'est une honte africaine. Comme Paul Biya, comme Denis Sassou Nguesso, comme Paul Kagame, comme Museveni. Tozolanda, leur présidence d'Abango est une honte africaine. Makambozo maintenir l'Afrique nasima. Eza ba dirigeant lo lenge wana. Tolandi, hein? Bien que Chilombo pe azolanda pe exemple. Siko toko espérer nini pour l'Afrique. Stop. Boni msaba ndeko nazana nyao nangawa. Alinga déranger mama, stop. Tolanda ndeko nanga. And so ndebo mwana azolo baki c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Na moni pe bozolo bela makambia ya ba élection. Tout à l'heure, dans le bail que Chilombo a pro-occidentaux. Je peux aussi dire, c'est aussi la même chose avec Dr. Mukwege. Maintenant, avant Bolobo, elle touche Dr. Mukwege. Pour bino, bozaka kabata ba émotion. Bandeko nanga total intérêt à Congo. Total intérêt à Afrique. Tolanda, Dr. Mukwege, en tant qu'un citoyen privé, nous sommes très fiers de lui. Azala Burundi. Azala Zaïrois, Azala Malien, on ne peut pas nier que c'est un homme qui a mis le temps à Kotanga et qui m'a la école qui n'a kelasi pour soigner ses sœurs africaines. Nous sommes très fiers de lui. Tous allez reconnaître qu'à travers l'organisme Nebando-Salana et Docteurs Sans Frontières, Dr. Mukwege a sonné la sonnerie auprès de l'opinion internationale concernant le viol de Bando-Salana dans l'Est du Congo. Ça, nous ne pouvons pas nier Yango. Qu'il a contribué à apporter l'attention du monde dans Makamboui Salamana Est. Tous allez reconnaître Yango Bissonyonso. Tolanda. Mais Bandeko Nangai. Un docteur qui, à travers son bon cœur, a soigné ma maman et tout, et là, on a dit qu'il est pour si comme président Yamboka. Tolanda? Non. Ko soigna kaba maman, ko lobelela tala ba viol. It's all good. Mais awa sikoyo bozoli ngabo commissaire président sur base de quoi? Bandeko nangai. Vous savez, même dans des pays développés, en États-Unis, majorité des candidats na biso bazaka pe batanga ba université. Tolanda, mais total la capé, expérience na opezanine, c'est quoi ta vision pour la nation? Ba pona ka mutute kaka parce que non,
C'est comme dans une compagnie. Travailleur mosusu aza très bien à poste moko boy quelconque, il travaille très bien. C'est un travailleur modèle. Soki bolongole na poste wana, bomatisi na poste moko ezata 2 grades likolo na ye, là abandis koko tepa. Tolanda, ce n'est pas parce que c'est un mauvais travailleur. Eza que this was too much. Eza hors ya compétence na ye. Et ba faiblesse na ye siko ebandi kola kisama. La vie c'est comme ça. Mutu mususu naturellement koza lozali malamu na eloko boye. Et l'obité que loko loza malamu na eloko wana lor oza malamu na makambo nyonso tu. Non. Bino loko bongo se référer mingi pe na Bible. Nzamba bengi Moses, mais Moses tomoni azaki ko bégayé selon masolo la Bible. Dieu a appelé Aaron. Aaron bazoka ye à cause ya azala loko la bouche pour na Moses. Tokani. Mais est-ce que bon monaka Aaron a eu attitude que j'étais auprès de Moses tout ce temps, maintenant que Moses n'est plus, ngaina koma na diriger ce peuple wana. Il pouvait aussi dire comme ça. Après tout, yécoute azala qui peine na Moses tout moment. Tolanda, mais talanzambo wana Bible a sauté Aaron, a sauté ba Miriam na ba Deborah, aponi Joshua. Bino boyoka ki Aaron, alibasa la rébellion. Bino boyoka ki kuno mete, azan expérience. Après tout, azala ki là à côté de Moses. Tina ndenga Moses asona Aaron ayebi mingi là de l'expérience. Non. Tolanda, yete. Po yaza kinde muta ba communication. Il était éloquent na maloba. Étape sko Israël ba koma kinango, il faut muto yo aza courageux muto mapinga. Ndeboko mon appel sur regardez, Seigneur se présente comment? Natur ya Moses, le Seigneur s'est présenté ba dialoguer. Mais natur ya Joshua, c'est Archangel Michael, lui-même le guerrier qui s'est présenté na Joshua. Tolanda, changement de fréquence, stratégie échangée. To salaki ba négociation a ekon makambo bunda. Tolandi yango atindela kaye Gabriel te. Asa ko ko tinda Gabriel ke ndoko pese message. Mais c'est Michael qui s'est présenté. Tolanda, vous comprenez qu'il y a eza suma makambo ba communication te. Tokani, même chose penabiso. Mukwege à cause de la très. Et puis je ne dis pas ceci, je ne suis pas contre l'homme. Nautikoba, je lui respecte beaucoup et je pense que nous lui devons beaucoup de respect. C'est un homme qui a accompli et l'autre. Tolanda. Mais nazo monate, ce qu'il a accompli, quel rapport n'a à gérer ce grand pays-là? Ça c'est d'abord mon premier point. Le deuxième point. Mukwege azali bel et bien mutaba occidentaux. Ça, on ne peut pas aussi le nier. Tolanda. ONG ne wana ba Docteurs Sans Frontières, ba tupe ba finança yango mingi, c'est le même occidentaux tozo kolobela lelo. Parce que budget na bango pe bande ko uta na branche ya ba Organisation pour la Santé Mondiale, qui est aussi branche ya ba Nations Unies wana. Tolanda. Et Nations Unies n'a la finance à Nations Unies. Premier financier c'est les États-Unis. Et après total isko ba pays mususu la France et tout. Tolanda. C'est un système mis à place. Le même pays qui sont à la base, ya ko créer ya ba désordre na salama na Congo, kaka bango wana peli susu, ba finance ka ba organisme wana humanitaire entre guillemets et ba baluki ba honorer ye to pesi prix Nobel. Mais batu ba pesa ka Dr. Mukwege prix Nobel. Mais bango nende batu pe babundaka atpona bango nde femme congolaise a été violée. Tolanda, non to matope non to kita. Bino boka ki Fidel Castro a pesa ki prix de Nobel. Banan ba pesa ki prix Nobel. Mais kaka bato ba finance ka guerre wana estate. Tolanda, na rebelle qui a violé. Na muto a financier. Bon, ils sont pas coupables de crime mon côté. Tolandi, ça c'est une inquiétude. Tolandi, non? Il y a certains candidats bande konanga, na vision na esika tozali na Afrique. Je pense que ceux qui boza nangai na page moko. Nous voulons que cette histoire impérialiste est terminée une fois pour toutes.
Nalobi te qu'on ne va plus travailler avec eux. Mais j'aimerais voir les Occidentaux, les impérialistes, respecter maintenant l'Afrique. Ndeli kambutoza nango yango wana. Tolingi ke na mesa négociation. Que les Africains puissent avoir une chaise na mesa wana pe à négociation. Nous voulons retenir notre droit sur nos matières. Tekeli bango le produit fini. Nous voulons un vrai partenariat. Tolanda, tozo lingali sous exploitation te. Nde sika tozaleli. Tokani. Biloko pe bomisaka Laurent. Tango yaka changele bango face. Aboy makamba ba 80 sur 20% wana. Ça coûte sacran. Tolanda. Mais toko talango te lelo africain pa la mukisi miso. Tolingi suba contrat ndenge wana te. Toza na posa ya dona. Tolanda. De l'autre côté, muto ya zoazo bambongo na bango pe mingi. Muto yo aza il est trop sympa envers eux. Azali na vision ya ko aider Afrique zala à indépendante te. Tolanda. So quand je vois Dr. Mukwege, malgré ses accomplishments, je vois la continuité. Il y a un système qui est déjà en place. Tolandi. Je vois aussi Chilombo, c'est la même chose. Ceux qui a vu Nange Kokonte, naba candidat wana nyonso, c'est le mutu oyo quand même. Aza au livre mana bangote c'est Martin Fayulu. Naza muta Martin Fayulu te, bokanga travers te, apesa ngambongo te, nasolaka na ete, mais nazali kotala makambo ndenge ezaleli. Tokani Martin Fayulu il n'a pas vraiment bénéficié na biloko batoana. Tokani na kanda za nango pe ba théâtre ba ote ko sala dernièrement na ba élection na ebité. Mais Martin Fayulu c'est quelqu'un qui peut, je pense que ultimately akobwila na Kabila, you know. Bolo bate quoi lobaka Kabila est un Africain, c'est un Congolais, nous sommes des chrétiens, on va pardonner. Ça c'est le langage d'un politicien. Tolanda. Bongo Mobutu tanga lobaka na Moses Tshombe que non qu'il vienne à Zamwa na mboka azongane na kosala loko mokote. Moses Tshombe akufaka na par quel moyen? Tokani, ça c'est politics. Tolanda. So Martin Fayulu lobi bongo ezaka ke po Kabila paniquer tazalana à l'aise. Mais vous croyez penser que Martin Fayulu allait être président puis Kabila na sala 5 ans nga saliona il est libre? Balinga basila na ye. Tolanda. Chilombo comme bamindele wana peka comme tubatiaki wana en utilisant Rwanda et Kabila bien sûr. Yango bomoni Chilombo azoko co-diriger le Congo, donc co-diriger. Il n'est pas le seul. Bazako, donc yena partenaire ne Kabila. Tolanda. Yango bomoni le voyou ici, le meurtrier Yanumbi, à apparaître. Apparemment, aner ya Chilombo bazangisa ki koyebe sika mtu anaza. Tomona Chilombo akangisi si Roger Lumbala awati. Mais Lumbala fandi na boloko c'est Chilombo. Tolanda. Il lui a livré. Tokani. Mais tala Lumbala bafandi si kuna po aboma ki sepe ba restauros. Nde bloko bafandi si li kuna. Bino boki bakangie kuna po na ndenga boma ki ba Congolais. Bakangie kuna po ndenga kende kolia ba restauros. Banyamango bobenga bango ndenge nini. Naba makaku ya liaki nde biloko ba na bato ba defanda ka banyama bango te bagenda ko tsapleniere kunati nde ba buile lié bongo bosibo ka bakangi mutu d'avoir tué les Congolais comme qui Jean-Pierre Bemba abomisi sa ba Congolais Tolanda mais bakanga qui sous prétexte abomisi si ba Centrafricain Tokani Jean-Pierre Bemba n'a jamais répondu à la justice concernant les 100 de Congolais qui lui l'a tué. Non, pas du tout. Azana zaka na ba dette karmique, non? Azana makila ba Congolais na maboko na il n'a pas encore réglé ce problème-là. Tolanda. Alors, Joseph Kabila. Comme bonne zaka na ba rapport mampingit. Bomoni ba livreye te. Tolanda. Tango ba américain ba pesaka ba embargo. Boyebi na liste wana zeka ba kombo ba Congolais. Boka ki kombo Rwanda na kati.
Chilombo aza président asimbisi Congolais Lumba la touche. Numbi azane libre, Kabila azane libre, Jean-Pierre Bemba kuta tie ministre de la défense. Pour mona makambu. Tolanda. Maintenant, Boyeb Sangai, Chilombo a votre intérêt dans le cœur sur base de quoi? Tolanda? Non. Parce que ce qui Chilombo réellement lingaka bino. Tolanda? Et lingaka ça le passe na mutema. Que comment est-ce que Congolais, babomi bande konanga iboye, et les criminels que nous avons, personne est devant la barre pour répondre à ces crimes. L'Entambwe Mwamba doivent être rapportés à la justice. Joseph Kabila, Janet Kabila, Zoé, Tolanda, Kanyama, Numbi, Jean-Pierre Bemba, Tolanda, batouana tout. Il fallait qu'il bakende ko répondre na justice pour na ba Congolo bango ba bomisi ça. Tolandi hein. Mais tu l'as fandu na lo baki kutunini. Je ne veux pas aller fouiner dans le passé des gens. Bande ko nangai. Na bibosu boyoka statute ya limitation na murder? Non. Statute ya limitation s'applique kaneti na makamete oyibi tozolanda, mais crime ya meurtre statut ya limitation s'applique kate. Bomona ka tena ba pays développé muta boma 35 ans après. Bake ko pikola mikuwa. Mais dernièrement wa tata moko mundele ya nati azalaki na Canada kuna tata mukolo atu na ba 82 ans. Ye wana te bazo kolinga ba induire na justice pour na ba crime masala ki kuna tango azalaka mutabanati contre les juifs kuna lokuta. Tolanda, il n'y a pas le statute of limitation na murder. Tokani, parce que mutakufaki. Bota no mutu na bino botia, oh il ne va pas fouiner na passé. Nous parlons de quel passé? Et le sang versé. Nani mutu a corriger ce tort-là. Tolanda, 8 millions de Congolais bakufika kaboye. Na proxy war. Oyo ezalaki ba mindele ba envahir mboka na biso en utilisant malheureusement nos frères africains. Tolanda, sikoyo 8 millions makila wana. Tolandi, tokotika les assassins ya ba Congolais kaka boyete. Soki 6 millions ya juifs ba poursuivre bango tina ki mubange. Paul Kagame oyo tango akomaka président si a poursuivre ba utu awa. Bien que ce qui va être naïe. Mais il y a des Hutus qui fandi le na Hague kuna accusés d'avoir participé à un massacre à Batuti. Mais il n'y a personne oyo aboma ba Congolais qui a participé à un ba Congolais oyo aza devant la barre pour répondre na ba crime naïe. Et Chilombo est là, soi-disant le fils d'un docteur en droit. Ndelo connaît ça comme nous qui bon droit ya UDPS droit wane faut baboto la diplôme wana eza droit ya makambu mususu parce que la femme congolaise qu'on a violée wapi état de droit pour elle. Tolanda, qui est la voix de nos enfants l'Est qui se sont retrouvés orphelins? Qui est la voix? Il y a femme congolaise qu'on a violée. Tolanda, nani azolobele la bango? Nani azali ko réparer ce tort, cette injustice? Qui? Bolobaki o mwana mboka zo pouvoir. Boyoki mwana mboka entamé des marches. Yako right ce wrong qui a été commise contre bande konepsukna na Est. Votre mwana mboka, c'est un sourd miwe. Alinga kande kolobela makambo ba hydraulique, c'est pas hydraulique. Tolanda, na banza na prochaine réunion na Nations Unies akindolobela makambo mbisi ya Tanganyika. Pobotinda ka sombela bilo mpiodit, même mpiodi komakate. Je pense qu'il est en train d'écrire déjà un discours pour nous justifier banani baliaki mbonga mpiodi bilo ya kendo kutangani prochaine na ONU. Tolanda, blok bakasi niveau na ngwanati. Satindaki ba ministre bakendo kosombela bino fufu masango na Zambie. Yemoko akendo ko defo akendo ko réclamer mpiodi na New York. Tolanda a commis président
ake ko visiter musée ya collection ya bescalatone Paul Kagame abomba po alakisaka yango bato trophée ya musala asalaki. Bisika bakunda baoya biso bakongolais na bakongolaise o bakufa wana wapi ezalaka ta marqué te. Il n'y a même pas un mémorial qui a été construit pour na toyeba katati na ba descendance na biso ke pangala toke pe totali to payer hommage na bandeko na biso wana. Nothing. Mais votre évangéliste aya en États-Unis tango akomaki président mbangu na cimetière à Arlington ake ko s'incliner devant bakoko na yo bakende okufa na Vietnam, bakoko na ba américain o bakufa na Vietnam, nde bibembe akende ko s'incliner na bangoti boka katanga ikombo zero moka akende ko kufa na guerre Vietnam. Non, ya akende ko s'incliner liboso ya bakombo lokola Monsieur Leclerc, Monsieur ce qui peut bloko nini nde bato akende ko s'incliner liboso na bango. Biso na Zaïre a dépensé 6 millions de dollars pour na kosala mausolée ya papa na ye o ya joua grand rôle na komema biso sika tozali. Et ma question est celle, États-Unis basala ki ba mémoire pour na ko se rappeler na ba martyr na ba combattant na bango. Rwanda Paul Kagame azalaka na museum ya bescalaton na ye. Biso na Congo loko nini tosali po na toye bakata ke mémoire ya mutu boy oyo ndeko na biso bape. Nothing. Tozolanda nothing. À part cela, qui est responsable na tuerie? Parce que le makila doit être adressé. Wana zama kamtoko ko ignora ngote ngona lobi bosi boyoka statut à limitation na meurtre ezalakate. Po makila mutwane ganga kakaka akozalaka na kimyate ti bo right bo arranger ce qui lui est arrivé bandeko nanga. Ata bobo landaka spiritualité lokola ngai muto ba ote vi na ya avant le temps, muto akufi na tristesse biso nyonso toyebi akendaka complètement te. Il est là azana kimiata azana souci azoko ye eza lamentation tolanda. Il faut qu'on justifie, il faut qu'on répare le tort o ekomela kie ndenga isko nazokolo baboy 8 millions bandeko na biso bakufa. Qui est leur voix? Nani mutatelemi a revendiquer la justice pour na bandeko na biso wana? Chilombo fait comme si rien n'était pour se moquer de voir, je ne veux pas ruiner dans les super fouiner dans le passé. Ce qui a toko landela batupona ki moyibite. Mais makila ya ba congolais ko ganga jour et nuit. Tolanda, somebody doit corriger ses torts. Tolanda, tokotik esalama wapi bandeko nangai? Esalama wapi? Bomonaka Bill Clinton akendaka tina Vietnam. Azongi na États-Unis na mikuwa ya basoda américain na baserika azongi nango. Mais guerre à Vietnam, ça a pris lieu quand? Tolanda? Alors, bosu boyoka ba bomi bantuna yo bambule leka ofandi no comme pe président ofandi no pe calme. Mais non! Ce qu'il faut tokende na est topi kola ba mikuwa ya ba congolais wana on va le faire. Totiango nesika moko boye on va le faire. To retracer ba famille nyonso ba perdre bandeko na bango. To koma ba komba bandeko na bango na mireille moko boye. On doit le faire. À part wana parce que bandeko nanga ndenge to fandi boye eza lokola batona n'ont jamais existé. Et ça ce n'est pas correct. Ça ce n'est pas correct. Donc to honorer pe bangote to yebi ba kombo na bangote nothing. No. Ces gens-là font partie de notre histoire. Tolanda, quelqu'un doit qu'on rappeler biso que Moutou azalaka petel. Que tel Moutou a marché aussi parmi nous. Comment to kofanda kakabwe batono dirait ba exista kate. Et puis les deux, Moutou ta mokote azoko répondre devant la justice pour na ba crime commis contre Batouana.
Tolande bandeko nanga. Ce UDPS, pendant que bino bozo ko glorifier esclave na bino mental wana, Tolanda, je vous prie, bo prétendre kozala normal ata mukie kaka. Tolanda, soki ata boza na makolo kilo ya ko accuser les meurtriers à peuple congolais. Bo plaider kanabino auprès de votre esclave mental, to salata eloko moko boye symbolique, to tia bakombo ya ba congolais auto perdre. Nous leur devons cela. Batambola kape na mokili ya bato. Tozolanda, je pense que vous pouvez faire ça, n'est-ce pas? Mais vous dépensez que 6 millions pour négocier la mausolée, il y a un mangobo politique. Je suis sûr qu'on peut dépenser de l'argent pour reconnaître mémoire ya bana, na basi, na nos jeunes garçons baboma. Bango, ils n'ont pas trahi la nation. Bango bakufa ki kaka po baza ba congolais. Tolanda, bazo mérité. Toye bata ba kombo na bango. Toko prétendre kaka boito ndire ba existaka. Ça c'est quel genre de peuple? Mboka ndenge nini oyo? Siko tango bo ignore batu na biso bakufaka. Ponani aya koluka ko réparer ce tort. Pande konanga. Nazo plaider ba congolais. Bisonde mutu toko réclamer la justice pour na bato tokunda wana. Si on doit porter Kagame plainte, on n'a qu'à le faire. Na Joseph Kabila, Tolanda, bakendo ko justifier kuna na Hague. Mais quelqu'un, on a Jean-Pierre Bemba, mais quelqu'un doit répondre na bakrimoy, na Alexis Mbappé. Tolanda, basé belé. Tolanda. Donc c'est comme ça bandeko nangai. Na suki si apona lelo ezalenga mamuluba bo attaquer ngai te na singi bino kaka suki boko kende ba vote bo voter avec vos têtes non pas vos cœurs. Tokani. Et puis je suis dérangé likambo. On doit faire quelque chose pour na bandeko na biso na to bungisa. Tolanda to sai la bango loko et puis il faut to funda mutu moko boaz à répondre na bakrimo wana. Boite. OK bandeko nangai, I love you all. Bye bye.